Biso zwa kakao pièce oza français. Vous commis pièce en français. Vous bengi vous répétez premier jour. Vous retournez en lobby. Ce que vous allez 33 baroya. Non, barobela. On a fait. Ah. On a comment le lendo. Ozoya déjà. Yo ye ko musala. Oye o kangi ba locks. O ba peso role ni. Il y a jogo. Et bon, on a pièce on a sorti jogo azate. Tu es artiste musicien. Ah, ngaka kizeng. Et bon, on a ma famille nyonso a bizeng bazala. Acteur il faut tikala. Polyvalent ba pesa yo rôle. Ba bi bon ozala domestique. Sala rôle na yo. Ba obi ozala directeur o sali ezate koye. Non ngaka ka PD. Les soni tozo pesa. Bazana nandako. Ba beng si sai. Oyebi alati ba kola na ye wana. Il faut ba place musupe kotala. Tala ba nini. Est-ce que rôle nini yo pesa? O ana chrétien na lobby, na chrétien na okenewa. Na okenewa. Je suis chez moi, yé pas na ye. Na na Kasavu, place satellite ezwaka. Yazana kitambo, satellite kuma kunate. Mais bon, je ne parler du peuple, il faut embouteillage. Au Pasola, au Bandi na Makelele, au Mati, au Kotache. Non, on a petit nanga. Tout ça, nini. Tout ça va petit nanga mandundu. Nous avons un problème, il y a un sens ni. C'est président de tous les comédiens. Yanani, président de tous les comédiens. Retirez-moi, président de comédien. Il y a un groupe, il y a un groupe. Les Zouambongo, pesa na Kumbunanga. Oyo tike comme président ya bato. Awa mikolo bato wazo kufate bakembie. Est-ce que bakeli c'est pas flore? Bagi uliati. Batak mais bakokinga te bon eza nzambe na kokosela mutu te ko azobwakelanga maladi o asutala boy mutu akobwakelanga po azwa nini azwa mami azwa mado azwa ndako bia kozwa nini eza kaka ndenga mokili maladi oyo ebanda kala même vie atikanga Vincent Sosa tikaka na zubela mais toninga relaxa te ke nini okende bosunganga te eza maladi na problème à cœur maladi moko na emeneya banzonzingo to banda kozanga te oyo producteur azoya bobandi na $500 par pièce bo discuter banzonzingo bazokendo sala wana banzonzinga ba $30 ba $20 ngana ko kende vraiment na longwe ndako journée mobimbo be 3 jours pour ba pesa nga $30 Usola mama ba site ce total mama ba site c'est 001 donc tozana number 1 mokonza bas ya ba 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas blague télé loi solo libiso makambeya Victoria Télévision Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna ona ndenge na donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo donc le pétrolier de Dallas otoyoka yoka baloba JB Kumaluta le pétrolier a elbiso Victoria TV donc aluta continue Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV oya les boss les patrons JB Kumaluta yabino sida bile la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas tous ensemble sida bile la ndenga indusa Victoria est certa amen chiki chiki
Voilà, très chers téléspectateurs, tous à la matanga ya Didier Mokonzi. Donc, tous à la tonneau bakien dans nos cimetières, bakien dans nécropole. Alors, tu koutani la présence ya le président poudre de chasse, il y a groupe sans souci. Donc, moni yandi mosi bazana dollar, pesanga dollar. Dans mon présence ya maman Mado, donc l'épouse de notre feu regretté papa sans souci. De me rappeler que tout n'a pas question. Ah, on a matanga balandi parce que ok balandi mboshi le kinzon dinakata antenne 1 oya za la kola moko ya groupe sans souci. Azara vice-président, hein, vice-président. Le colaté, Azara vice-président, il y a groupe sans souci. Bonjour président. Bonjour. Na matanga ya Didier Mokonzi, donc toye baba relation ni obozaki nango na ya Didier ou alors olandi moshi le kinzonzi. Bon, Azara boklo na biso, donc moshi le kinzonzi abala mwana ya mwasi. Donc maître Didier Agi rola bokilo, boazaki rola camarade pe, boazaki play on est maudit bokilo. Donc il va go solo la bien, agi play, agi vraiment tout pour na biso. Déjà on a passé pour dans notre hôpital mercredi, j'ai dit déjà moi pète mon pour na biso. Donc ça appelle bokilo na biso propre. Il y a on doit assister. Groupe, bah départ l'équipe trop président. Président pour les chasses, trop de débats. Tous les bâtiments, tous les bâtiments, chapeau, on est à sans souci. On dit moi et comme qu'on quitte. Est-ce que maman son a Mikolo? Tout qui t'a raté? Faut dans le sondage. Tout ça toujours premier dans le sondage. Vous comprenez? Malgré ma tête d'affiche malonga. Ma tête d'affiche, tête d'affiche Kamoko, tête d'affiche au Tagela. Guy, Omari. Il y a une tête d'affiche. Bango de tête d'affiche. Flor Bango Bayaki Koya. Ndege ba. Na Flor est vice-président. Ah, vice-président et puis ça on l'a. Après il y a Flor. Non, avec vice-président, avec superviseur oui. Mais combattre ba tête d'affiche. OK. Ko bango no ngam la joie bango. Ndo ngam la sala bango. Et bango ba ko sala ngati. Donc ba tête d'affiche. Ne ba keda ba mtu ba bante. Sur la pièce, tout ça toujours est prévu dans son âge. Pour vous dire que c'est quoi la formation. Batito tu vas kenna bon lobani. Batito. Ba ina groupe ba kenna bon bango. Mama za na temps papa ye muta ngazala ka. Ah kati ba kenna kati groupe. Mama ko longwe bana kala. Bana ba bela ba Africa Angel badi. Bana kala. Stevie, excusez-moi. Voilà donc tu dois continuer kaka. Tu dois continuer kaka na ba interview awa donc tout le monde présence à notre maman sociale azala wana ko soutenir bato surtout maman Mado bino bato boyebi été na présenter bino l'épouse il y a notre papa watika biso papa sans souci maté à tozane maman Mado bonjour. Bonjour. Maman la mona rayo mingi za social ceux qui dans un problème au assistaka tout le monde présence nous na matanga ya maître Didier témoignage nous causons par rapport à maître Didier. Bon, en tout cas, comment qui famille parce que Mboshilo vice-président du groupe sans souci. Moi si naïe les maîtres papa naïe. Alors maître Zaïm tout le monde malamu. Vraiment agi social. Ndé to zagi déjà to mesene qui car pour na libala ndenge Mboshilo bala mwana naïe vraiment azaki bien na mutu nyonso. Ya moni faut ko yaka ko kabola mawa. Dina côté non mais pour occasion association de nos salaires ba femme ba veuve et donc évoluer malamu est-ce que vous avez ba soutien na ministère de la culture pour soutenir nous parce que nous ko accompagner ba artiste au ba sala mingi na mboko ba tika biso est-ce que vous avez pour moi soutien de la part ba ya Sokoda na côté ya ministère de la culture est-ce que vous avez moi soutien un ministère qui tient na mboko ya la ezalaka mais de vérité na yebi na en tout cas na yete so kilti a ministère na ngona yebi te so ezalaka po eloko monité o lobate na yebi na ngate so ezalaka yebi te so ezalaka mais qu'on association na ba veuve wana yo no dara présidente ou bio za ravi présidente eza moi si ya Joe Poster donc ngana raviste na za trésorière donc évoluer na ngoma malamu évoluer na bien mais ce que moi le quoi ba confinement on de moi to vandi mais ça va
nazalaka mpe na groupe ya basi ya baartiste comédien magenga mobali aza te mais lokola na salama na comédien donc comédien moto asala lelo ke nazala madame nazalaka mpe na groupe ya basi ya baartiste oyo baza na bomoi na na kati eza mwasi ayani mosi aza na kati ekendaka bien kitoko no bino bolingo munda na kala tina matanga bo mais à part wana boye bakotongana kosala na mabe kobakana ba maladie tout ça biso basi ya baartiste comédien biloko wana eza te en tout cas topesanaka conseil eloko wana iti nga bo mobali aza te mais ndenge nga nafandi na libala nalakisaka mpe baninga ndenge nini tokoki koevolue na mibali na biso ndeni kobatela bango bamakambo kaka ndenge ezalaka kaka vraiment todevelopaka mingi bamasolo etali biso me babiloko wana kotonga kosala na mabe en tout cas likanisi wana eyalaka te tozalaka na bomoko baartiste oyo bakozokaza otala émission oyo tozomona loba guerre ekomi otala kuna Gabriel na Diana otala boye Joyce na boye okopesa bango conseil parce que oza motu oyo oumei na monde wana mpo mobali ozalaki artiste conseil okopesa mpo moto ekomi na internet makasi conseil na opesa bango kaka koyeba nzambe eleki malamu so bayebi nzambe nde baolanda biso bato ya kala mpo mobali na ngai moto ya kala parce que lere wana yaki basan souci babolingo badialo bamasumu biloko wana ezalaki te nga na kokenda ndaka masumu na le nasali ona osala ozomona biloko wana ezalaki te ozokutuna baide mabe te donc eza te lelo koyeba nzambe nde bango bayebi nzambe te balingi kowela kingai alors bazalaka na biso ke kingai batika kingai balinga kaka biso toza kolobaka nga naza ebomaka mingi mais biso toza wana nde bolingo ekozala. Voilà un dernier mot pour le banini na batutu ba otala on a ba diaspora ba texte opa bosa na yo ke mama do zalaka ba découvrir le mama do le banini na bango na lo banini nzambe ka batela bango mutu nyonso tala lelo ndenge tokomi tondimaki te ke mokile ko koma boye lelo lemso mona ne lamba na yo moko linga mingi mola tango ezate parce que babini ni confinement alors liwa yepe mingi vraiment tozana na bolingo tolinga baninga nde tomilingaka toyeba kobanga nzambe to changer tamboli na biso po nzamba yeba kobatela biso vraiment conseil na pesika yango wana tozana na bolingo. Voilà, merci beaucoup. Tout le monde peut baser un dollar, $100. Succès de succès. Papa Yanimo, si bonjour. Ah bonjour maman Boni. Ouais, vous santé? Oui, santé ndengo moni. Toko moni azome la bière. C'est que mikolo yo. Te siko nde nzote pesi. 2020 yandi papa Yanimo so bini obeli trop. Côté kuna ba tension, côté kuna ba boye. On dit moi combien mo ba attaque Ba attaque. Mais ba kokinga te bon eza nzambe na kokosela mutu te ko azobwakela nga maladi o asutala boye. Eza ba période po mutu akobwakela nga po azwa nini. Azwa mami, azwa mado, azwa ndako bia kozwa nini. Eza kaka ndenga mokili. Maladi oyo ebanda kala. Tozo souffrir même vie à Tikanga. Vessan sosa Tikaka na zubela. Mais toninga relaxate ke nini okende bosunganga te. Les malades na problème à cœur. Malade mona emenea. Nzambe kama mtazosunga. Oh, est-ce que vous mettez la paix déjà maman porte? Maman ni maman wa sunga babino ba artiste que maman est la kanangai. Oh, maman yebi ke na bela kameko kende na kende olukaye odanska po na maladie. Na kenda na onte. Ça la pour M pas aide ko ya pour oza la sauver. Au lieu que comme un sous trop tard, comme un sous ko regretter yo. Bon. Tokotala. Mais na lingara penza na ko déranger te po même la fois passée ban à Londres ba benganga pour ba connecter mbongo ba pesanga na evitango non elingaki au moins balinga ba filmer o ba commentaire ba musu balinga ba tia to yebite tala yandi mose a soutenir le gouvernement tasi konde ba sundoli or que et on moi sonne puis tout ça dans ma famille
et ça la bien te dimniaka. Mais na batemo bozaki trop na banzonzi, au moins nzonzi ngo papa ni musa sanga raté. Mais mikolo yo odo tunete. Ngwana ta banzonzi ngo to bandoko zanga te. Oyo producteur azoya bo bandina na $500 par pièce bo discuter. Banzonzi ngo bazokendo sala wana. Banzonzi nga ba $30 ba $20. Ngana ko kende vraiment na longwenda ko journée mobimbo be 3 jours pour ba pesa nga $30. Obe ba pesa nga chemise. O bazokende kuna ba peto ba mingi. O ba yebani te bazoke ba yebana. Ba mususu ko bazwa. O bazako condamner yo na maman mbalo so makamba ko benga bango ba petit ba leki. Ko mo comme si bo leki ba la musala. Comment on peut l'équipe monter la musala? Musala les qui n'a coulé tout est. Non, c'est quoi le problème les années? Âge, c'est quoi n'andenge na za ona benga bango ba collègue obe ba mas. Combien de bengi même na ba appelle pas boza mabongo. Asala mabongo. Combien baza OK tourner na ndaku moko bo. Bokomi kuna moto alingaka jouer rôle azate. Obenga petit moko bomoni aspect na kana lupango wana. Est-ce qu'on peut aider bisoté au jouer bo briefer à jouer à 5 bino à redresse place à répétition lobby paye après 2 jours oyoka comme président akomo fingal soupino mutu bo lokoti dans le néant dans le barba parvenir eza musala na yote eza te ke tozo finga po bango bakozo komona ke bakoki même biso toyekolaka ngo lisusu tala nazolanda lelo yo mikolo yo chance makambo maladi oyo naye kodécouvrir série moko ezoleka na TV oyo ya Kiwanzi nini bangolais ba série moko ezoleka na miyokeli mawa natali ke tozam totikali mosika ombuso mona ndenge bazo jouer na nini et puis en français biso zwa kaka pièce oza ya français bokomi pièce en français bobengi bo répéter premier jour obito ko tourner ngo lobby ce que vous allez qui 33 baroya non barobela on a coupé ah les de vérité mais tout ça qu'on a dit donc respect tikala respect to respecta ka on a même ba musicien biso ba fait kweni ba fait petite ba fait ngalufa ba fait petite donc les qui va reprocher ndebulu bango bakoza ba vandi place bino bakutu boye boko lukani boleki na bango boko vandi place no fo bango batelema ba kopasa no kambo ko bazaka ndenge zalaka même na classe yo yekolaka yango te non to sala ngote bango nde bakoma omona ba lolendo ozoya déjà yo yekoluka musala oye okangi ba logs oba peso role nini ya jogo ay bon na pièce wana soki jogo azate tu es artiste musicien ay bon soki azate na kizeng bon mususu aye ngaka kizeng e bon na ba famille nyonso abizeng bazala acteur il faut tikala polyvalent ba pesa yo rôle ba bi bon ozala domestique sala rôle na yo ba obi ozala directeur osali ezate koye non ngaka ka PD les soni tozo pesa donc batu nyonso ba koma ba PD ozala polyvalent et tant bolo ba bongo ponga na mona nanu jamais et ce va jouer rôle à patron hein à jouer à jouer rôle ya avant ya matanga wa ministre ya culture ministre ya enseignement Willy Bakunga na ambassadeur ya États-Unis bayepo bakabola ba radio bana balandaka ba cours na radio comme
bazana na ndako babengisi sai oyebi alati bakola na ye wana il faut ba place musupe kotala tala ba nini est-ce que rôle nini yo kopesa non artiste il faut pas comme ça il faut kotala pe bato boyambi image wana pe okende na tina ba États-Unis tango ba kotala émission ba lobake non ah papa ni mosa chrétien biso wana chrétien na lobby na chrétien na okende wa je suis chez moi il pas na ye na Kasavu place satellite Zwaka yaza na Kitambo satellite kuma kuna te papa yeli aussi nalinga boye trop de vérité ngai ko bébé nalinga boye donc yo za la kota satellite na Kasavu non na Kasavu boye bazo filmer Kasavu munaza parler du peuple ministère stade de martyr donc pona koma na Christ wa pona koma stade sala oza ko dio da kota sala on a busumelo Birmanie donc Christ roi donc solo basango écoutez langa pona koma parler du peuple 2 minutes na zawana mais bon musu po koma parler du peuple faut embouteillage nan o pasola o bandi na makelele o mati o kotache non wana petit nanga toza nini toza ba petit nanga bandundu na ozana problème ne ya ni sens ni na problème na été wana petit nanga na lobini makambo toloba te ona lobini ye côté fa ba embouteillage ale kano makelele o bongo na kosi aza côté ya motema petit na biso moni avant boye ba sai eza biso to lobana bino o bini eto tsaka fi ba mettre nyama wana ebanité ti de l'état na ba fio tsaka na ba fio joye donc non to ba maman to tsaka na ba fio mettre nyama sai na boye bien te mais c'est quoi ça président ba tous les comédiens ya nani président nani oh président de tous les comédiens retirez moi wana président ba comédien wa da futa Baptiste nanga ye moko groupe gaza na groupe te tala bato nanga ngam na futa bango ngam la président patron na bango la batteur nanga ya groupe nanga ngam na futa bango donc soko mimi commissionnaire oké pas gouverneur apesio gouverneur a moyen ya matanga wana ezate ça ezwa mbongo pesa na kombu nanga oyo tike comme président ya bato awa mikolo bato bazo kufa te bakembie est-ce que bakeli sous c'est pas flore bagi uliati mawa yo ba fete kalia pangolais il faut muto kufa artiste nga soki na besoin antilope na longwa wati na boma na sombi antilope na ye nango ya mobimba boma na kendeke mutu acha patron ya groupe na ye président ya groupe na ye ya wonde swaka bino ka patron de tous les comédiens pona tala nana mbongo na ndenge nanga nana voiture na ndenge ça pinga bien ayebi na nga fera kitabu ayebi puto sana na ayebi na minimise ete même na muta na charge na ye ngaza président patron ya groupe nanga onga na futaka mais abibenga bongo po MC na mambo section ya telemi makambeke na rapela moi chocho to mona la pululu to mona batebele eza eloko eza mutu na mutu azwa eloko moboy nga na mitia le plus beau de tous les comédiens est-ce que naza yo le plus beau ah mutu na mutu abende loko moboy mbalo sombo mitia nani la mama kikoso mama kikoso amona batu tunde basukola alobi soko ozwi mwasi ya mongo aleki tabaneleng ye somona mwasi ya mongo aleka tabaneleng oui wa ozwa mwasi ya mongo lelo oyo soko olingi na minute oyo ozwa mwasi ya mongo ozwa ye wapi na paka jumo bien na nini na mwasuka bamongo te sangana baekolo tu baluba banani kuna eza bamongo eza bamongo okobeba na mamba alinga te batoucher bamongo soko tie bon komi kuna okoti na terrain na ye wana mwasi nanga na betake pamba benga ya ta siko ndako na ezawa wana mwasi nanga benga boya yo albako akomane mwasa puta boya yo nana boya nga ngam na boya ye boya yo
Et bon, moi, ça, fête, ni no okene. Oh, comment mon koro? Non, à côté ménopause. Non, okene, ouais. Voilà, merci beaucoup. Un mot à ministère de la Culture, parce que tout le monde dans le monde entier, aux la maladie, papa, son soeur qui va bien rapporter une mission. Un mot à ministère de la Culture, et puis on peut un numéro pour joindre Yomoko. Et ça va bien. Tous les capables de tout. Ministère de la Culture. Baoya. Baosani. Ah, comme artiste à danger. Ah. Numéro na bazana ngo. Eza 081 88 085 18 089 plus 243 89 52 52 640. Ana ebite soki ba bengi na féliciter yo. Et ba robenga de partout ba fan tout ya Congo Victoria, papa ya ndimo sa pesi numéro na e. Aza ba oba ya Congo Victoria, net Victoria là son. Ah ouais. Wana loko ya mwana mama. Donc aza icône ya monde à comédie. Donc to soutenir yé. Le lot temps ozo mona poto succès na biso, ba leki ba ko bundaka likolo ya succès, ko baka ba maladie. Au finga la internet otakuna Gabriel na Diana otakuna ba mibali kuna ko finga la bango na bango MC na tango na mino za la raté comme ça notre conseil ni conseil ni ko pesa na ba leki oyo ba bebisi musala na bino yango eloko liboso okowela nini boko finga na pona nini bondenga na zaboye soki muto azana besoin ya rôle poudre jouer c'est que atali na kasu poudre mutu akosala ngo soki balobi pe ya ni mosi bakobenganga eza te ke nakotyela ye poison parfois ba rôle na ye jamais nakotikala kojouer ngo ça ne sert à rien tala lelo ndenge bato bakomokufa ozomona ke mokili eza nango eloko pamba nde nalobaki vi nyonso yango oyo vie mosusu eza te brillant ezalaka te nde tozo vivre yango omoni place toye matanga epa ba nzonzenge epa maître tozalaka na ye tomelaka na ye na ye nga na ye mpo na mboshilo nga lobi oh mais nani akofi balakisi nga foto na kangi tomelaka na ye chaque fois mutu na nga nayebi te kutu ke ye mutu akufi na vie ekosala mutu mabe te lolendo eza eloko pamba omoni meme ndenge nalobi naza na lopango naza na mwasi soki nakufi na okende nga moko tout sekotikala donc tosalaka na biso fiere te liboso totya nde nzambe liboso même bapeti oyo bazomanke biso respect ça ne sert à rien omoni théâtre ndenge ezala liboso tozozwela ngo lar bakena bapolémique baproducteur mpe barécupere situation balobi komo bakoma ebele eloko babanda opesa $100 ekiti ekiti bayebi ke soki nga na boyi poudre akozwa soki poudre aboyi mutu boyi akozwa yango omoni bazokitisa biso tozosila valeur tokomondire soki mungwa ka batiena na bwaki mungwa na sani elimwe bazosilisa biso carrière okende même même kakawa basponsor asengi o ok pona apesanga na publicité oyo autant mosusu okende batuni soki bopesi nga 100 na sale est-ce que bakobenga nga lisu moto a 500 moko yango moni tolinganaka yango tolingaki bareunion esalamaka mabende moto azokamba biso président Masumu aza président nde po tosalaka bareunion totala nani aza mokolo nani aza leki toa contre bapeti wana te awa nazobela lelo na souhaité te soki nzambe abengi théâtre ekokufa te ekokontinue bana bakoremplace ka bapeti wana
Donc, il n'y a pas de problème. Donc, on n'a pas de problème exact. Voilà, merci beaucoup. Président Poudre, comme on a succès dans le pays, on a un numéro. 089, le Mana Groupe Sans Souci. 089 91 41 087. Donc 089 91 41 087. Bientôt Sans Souci 11 ans, le 23 juin 2009 2020 11 ans. Mais si battu par rapport à confinement, hein? C'est ça. Il faut inaugurer mon mausolée, mais confinement est arrivé sur ce. Le soir va fondre de ça. Na betelo lisolo muke ndema mado eyelinga na mutu. Vieux Sans Souci à vivant. Petit manager na 2 minutes. Bakoma ki bateti via bengana bango. Ba petit wana ba ya tina ndako. Ba hero senganga pardon vieux kendo bonde la président. Na kenda via zone sabu. Omoni bango baza soki kaka jouer deux pièces et qui na nzele comme kaka na yo président comme on dirait monsieur de Bisaï. Mais quelle ingratitude yo de Bisaï mais ta beauté on peut sauter alors il y a un double artiste là ça maître là ça comédien au Sarani Kuba ngasa kachete aucun pas. Voilà, donc merci beaucoup, ma soeur, ma chérie. Comment on a Nadine Toto. Aujourd'hui, le boutique alors. Natika sa femme baya. Libala te président talongolanga na moi Koko Somo boye salemaka. Non qu'impolité c'était président Poudre yebinga za ina impolité. Ezeka ben compréhension mo za na kata groupe. Non, ezaki na kata groupe ben compréhension za na kata groupe ngana participer ka na kiriwana juste ka ko vande na vana ngabo. Donc ngambo yanyo se kwelanga e kwela inanga donc tanga zo suspendre bato yanyo so donc tokenda kambama. Yo zonga pe soute. Ana zonga na soute o ngeza 6 mois ngai bavana bonkanga pe na vana nanda to monye yo compati na mboshi lo kinzondi kotala ba moment ya bo place to mona la kenon vieza lango tina te mais au mona batu na mabo ba uza okazo ko tiola ka batu mabe ko sala na batu kenon poko kotira na lilita po yo gagner ni okolo bani un par rapport à événement to kutana na awa. Et ça vraiment c'est vraiment triste nouvelle ngana e matanga oyo vraiment na lanzi semeki nanga. Deuxième femme, il y a maître Didier Mokonzi, Ange Ebonda. Nalanda qui est donc c'est un monsieur au Azaki bon, Azaki très bon envers Batou, donc Azaki bien vraiment. Donc c'est triste vraiment tant on a une nouvelle wana na ya malade à Koufeli en tout cas ça passe. Et ça passe donc et ça on a tina mort te ko sala muto mabe Koluka ou éliminer Moutouna Moukil après avoir soigné Zouelote. Donc en bref, il faut que Lukaka et Lumianzan. Merci beaucoup. Donc comment chuter? Moi je un numéro hein. C'est un numéro pour batapoto balingami ni ko soit là tout direct. Un numéro nangeza plus 243 85 36 53 65 85 36 53 65. Voilà, merci beaucoup. Odo baksami. Obaksami tini. Ko so stika miko bando finga, ko finga to dans la matanga. Zela matanga et les que bongo sa mission. Mes sincères condoléances en famille Mokonzi. Merci. Voilà, donc merci beaucoup. Donc merci beaucoup la bino tout au Talibiso de partout. Eh papa Limbisa. Bonjour. Un mot papa évidemment. Bon, et mon angezara Nzambe abattre la molimo maître Didier Mokonzi et puis Malakimia. On a peine à tirer dans souci, surtout on est ensemble au Kilimobimba, au souhaiter que son âme repose en paix à mettre du bien. Voilà, merci beaucoup. Donc, tu l'as qui moi interview, na président pour le chasse, il y a groupe Sans Souci, na président la président Yandimo aussi, donc bazana dollar, pesanga dollar. Bon moi les sous maman Mado, donc épouse papa Sans Souci, oya tika biso. Donc on continue, vous pouvez télé réalité, ndeni to yaka, yaka non. Na moni zini kumbi, zini moto le kana.
toza matanga Karine Mokonzi la baronne. Toza matanga ya maître Didier Mokonzi. Osola ma site, ce total ma site c'est 001. Donc toza na number 1 Mokonzi ya ba 001. C'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Blade de loi sur le biso marambead. Victoria Télévision, Victoria TV. Et yana ba mon pepa siga, yana ba mamna on ndenge na. Donc total la Victoria TV na ndenga indusa na ndenga makambo. Potozo ba news alelo. Donc le pétrolier de Dallas, Toyoka Yoka, Baloba Loba, JB Kumaluta le pétrolier. A Elbiso Victoria TV. Donc à l'outa continue Victoria Certa, amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV, où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a bien aussi d'habiller la confirmer. Nana Roboya. Donc ils sont tous s'abonner massivement. Nandenga idéologie ba européen botondana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Tous ensemble. C'est d'habiller la nandenga indusa. Victoria Certa. Amen.